Bisous, 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 bisous à mes vrais. En tout cas, une manière pour moi de me détendre. Hein. Je suis en pleine vacances. Je profite de mon temps à Bruxelles. Et de Bruxelles, non? Ah, toi, la bourse. Ma chanteur, on a yemba. Bon, on a ma pièce et puis bon, yemba. Moi, ça me détend. En tout cas, moi, ça me détend. Hein? Voilà. Mine la encore. J'aimerais avoir ma fille Doxa venir voir l'artiste qui chante en plein rue. En plein la bourse. En plein Bruxelles. Ce artiste, elle se ça la bien. Tu peux voir Watanabe, hérité Watanabe, Goga Motonatembe. Na rond-point où il est, bon, c'est les Kawana. Nickel! Tu peut-être Papa Toms un jour, sans bongo, sans droit d'entrée, na terrain mon boy kaka, et ça c'est bien. Donc dès la zone tout le temps, il y a pour se détendre et puis tellement que va travailler trop, ça va vide. Donc on fait le vide quoi. Et après je fais le vide. Voilà. On n'a pas besoin de 4-5 000 personnes ou 2 000 personnes. En tout cas, bon. Voilà. Ah, on a ça dans la grande place. Là, qui joue dans la Moïna, Patrick Mouzamba, le maximum. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas venir la nuit pour voir la beauté de Bruxelles. Eh ben, Tomonaka, Toyokaka. Tomonaka, Toyokaka. Pas bon, Lumumba. Avien na Omba Lumumba. La moni au pété, hein. Na évité sur le baptême de la Kouani. Na évité. Au Malou Bombo Kalelo, pe. À Somba qui robe. Mère na Bissou. Restaurant Malou. Merci en tout cas. D'abord, on se bien. Et retour sur Paris. Demain déjà. Et merci à mes mamans d'amour. Il y a qu'à décourager, il y a qu'à renforcer. Il y a ma félicitations, félicitations. Parce que une mère, c'est ça. Hein? Quand tu es ici, une grande partie de toi reste à Kinshasa parce que c'est à Kin. C'est à Kin, ma vie. Malgré que j'adore Bruxelles, Paris, mais à Kinshasa, mon combat, mon combat, ma vie, la moitié de moi vers mes enfants à Kinshasa, mon pays et tout. J'aimerais bien qu'un jour, on puisse aussi, bon, non, on a Kin. Ah, Tobombi Bosoto, voilà. Nanenga bakoko, hein? So, non, aussi, so, c'est balete comme ngando en place. Ah donc ça tu rates hein, ma fille hein. Alors Kapache na mungu ate yo po roya Jackie Kapache mungu ate ezate ka son dans la grande place ah na on a Kinshasa te sali ba ne ba siècle ba ba nini ezarara. En tout cas Baloba, là où foule vos pieds, hein? Je vous la donne en possession, toujours. Et moi, je prie toujours, si on a comme ma place à Boé, je demande à Dieu, et Seigneur, toi, moi, ta fille, Cynthia Kapache, tu m'as honoré, au Lokotinga, au Tombolinga, au Zokenanga. Et pourquoi pas, quand ça, là, on peut pas en a besoin, faut ici la rater. Donc, on a à peine à 1000 mindels, on a coupé.
tozana bango kaka. Et pourquoi pour ça appelle miracle pour na bateau nyonso balandanga baza découragé, baza fatigué, baza ba perdre espoir. To perdre espoir te. Lelo ya Kapache, lobi ya yom to talanga na Braza, na Kikwit, na Idiofa, na Bandundu. Eloko esila te Malika Mania. Petite na Malika Mania, oya na aromona. Mutu mo ta ya awa azu ya ngwa ke na ona ndako te. Esila na ngote. Ngape na oya na moni na kei donc ba wela bazanga. Ko minimiser mutu te, ko finga mutu te, ko bwakela mutu mbeba te, ko sala boye te po ya na pe ya mundele. Ezara na kaka po ezali touristique partout aux hommes ba Tour Eiffel ba ba mutu moko te nde to na ka so yebu ba futu ata 100 € po komia te. Viens très mystique au sous-estimer mutu te po nzambe nde mokeli na nyonso. Nzamba sa mamna ye na ndenge na ye. Et surtout quand on a vu ça alinga raté batangela biso mabunga etanga matina génération soki na sala te nzamba alinga te yango photo pe saka elikia yo zotalanga oza pe mama moko quelque part babwaka quelque part basundaka pe na bana quelque part okanaka pe quelque part muta mokili donc kosalaka te ke muta mokili akosalela o eloko mama moko boye mbai na kufi mama moko boye aza na borpheline donc soko ozo vivre zalaka na espoir po lobi eza ya nzambe nga na perdaka nanga espoir te wana ofortifie oza partout lelo kozanga biso mpe bapimela biso mpe baborango mpe ba 4 fois 5 fois maintenant nzambe alobi kende mona oki omoni po tootambola boyebiti système kaka yaki pekapeka azaka cheni makomaka Pumbori, donc vraiment donc combo ya bénédiction osakana te donc nga naka boye kaka lokwa ba Napoléon naka boye kaka lokwa ba Diego Kao niveau ko découvrir o sidaf o nini mukia nzambe so azopeso pema ko décourager to nga lelo mpiaka o nga ba kino te ayebi atrasaka pena ebeke lelo mpaka nanga moko boya kozala Kapache ozana ne oyo kochola mutu te et surtout matalana eza na tina te ponga pe na oya boye na oke na ozonga il y a de la place pour tout le monde ne désespère pas oh pasteur John alobara pona la place na yo challenger azali artistique tala ndele pas ozwa na ye aroleka na ye Kapache pa ozwa oleka na ye bakolomboka pe bayaka bazwi ba photo obona yango te bakangaka ba photo batiaka na ba revue et tout nzambe apambola yo otali extrait oyo nazalaki ala ozonga Paris Palais pour entreprise eza na kin merci na baba yambinga kitoko nzambe apambola bino centuple bomoni ke na Bruxelles awa soko oza na besoin ya kosala émission kitoko lingala motivation toujours plateau kitoko benka nga osala émission kitoko na ba qualité oyo bomoni na Kapache télévision wana nzambe apambola lisusu tokoa tocheche déjà ba bendele tokoa fe na ba petit kaka mère oya na ba petit mère oya ba petit kaka boy ba kimia merci na Dr Joe Mambu mobala Priska Kapache motema na Paris yem ta otalanga pe na chamwa o batela ozwa coup de foi ozwa boy ngala kasanga na bendaka pona ben po biso bata bens Martinique cosmétique to changer te tozara wana Martinique cosmétique merci na pasteur John pour la force merci na lité ya kana merci na bampaka nyonso ba invité na nga nyonso na otaki kozwa coup ba pirata ki répertoire ba komela oteke Kapache azobela boye na boto kanga ipe moko ya ba miyibi yango me lokwa famille na ngeza rappel na mama makasi totika na biso moyibi yango atika na moyibi yango mais to récupérer bango ka moko bokeba na ba technicien na batoyo bazara mwantima donc so ngo kabana na batu surtout so za entreprise na yo batela tia ba garde fou pour sinon to rolela soki nazaki na mpaka nanga na Bruxelles te mais na leli en tout cas vous avez très prudent biso ba site ozara na mo ma négligence ba téléphone donc piraterie ya téléphone ya blague te mais nzamba décanter situation merci ba onyo so balanda nga en tout cas bozala kaka wana pona rolanda nga nzamba pambola mama Martine Matondo nzamba pambola mama na biso pena pour grâce na ye nde naza o naza azala nga na ba maternité apesa nga ba force
tant na koyaki mama azalaki mama fo ozala mpona mwana yo ata mwana bebisi te ya ye fortifie ye parce que oyebi te lobi oyebi te nzambe apambola bino apambola bato nyonso baolanda vraiment extrait oyo apambola bino tokutani prochainement l'extrait ya sika